congodialogue.com. Francine Gembe, Congo Dialogue, 100% canon. congodialogue.com. Iva Lopez Sanga Francine Gembe. Voilà, bonjour à toute personne au bazar vraiment connecté à ce net moment. Awa la diva akiti na Mopono, quartier Mopono, oh bon mon ambiance et les cara awa, bana Poto, bana Paris, bana Bruxelles, bana Londres, nabi ke boza vraiment ebelé Hollande 3W Congo Dialogue, bobi site Yamakas. Si tu es au tala manandenga liwa na ebite so muta contredire ngai. Vraiment lelo na kiti na solana ba maman, oh baza vraiment na ba vie ya kopesa, oh baza na posa ya koloba, maman baza na marambo e déranger bango, vraiment lelo na kiti a na quartier Mopono, na sola un peu na ba maman, bo na bino moko ambiance le kana Kinshasa bino bana poto na ebike bolingaka bongo boko sepela po ba mama ba oloba ba bi penza bana mamba oloba mama na biso sa liboso nanga awa. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani maman? Comment na bébé? Ma bébé boni yo. Ka bien. Bana poto balingi un peu ba yoka yo obimisa o eza kati na yo o expliquer ndenge bo vivre na quartier Mopono to mona vraiment population eza ebele awa bo vivre ndenge nini? Ambiance na biso za kitoko makasi surtout na butu eyinda fort kitoko kitoko kaka so na butu pendo ekoto osepela nango fort kitoko de lors mabe ezala te mabe ka ndi la police ne mte déranger biso à part ça c'est bon. La police est dérangée bino metina ni ko kanga 18h déjà ba ko kanga ba toi ko kanga bino poani ba luka mbongo ti siko ba okanga bino bo sala mabe to ba luka mbongo nenga ki moyibi to na ndeni n'expliquer na basala mabete si ba écoute ka bino nde botelemika bakangika mamo ba beza patrouille. Mais bino l'état pesa bino mikandati. Ah bosko to lobani bango ba luka kutu mikanda na te ba luka nembongo. Bino l'état pesa bino mikanda bo monte ke boko funda. Ata bo fundi ba sala bango bango lote po batindi ba ko tinda bo lobani. Bon à part ça oza à part ça oza na message mon côté ya kopesa. Bon ngana na message na lobika o amoni ki aluka mwasi kuna ngana na ngai a obala na ngai ngana na ngai libre. Okopesa numéro na ote mobile ya poto ko bimamba. Bana poto mama lobi numéro na ngai zali 089 68 79 769. Voilà, il y a un éclair et bon les leçons mobile nga bala o tika musalo. Pourquoi pas? Bona botama nango ezaka ba contre taka ya vie nazana na mobile mobo ndumba comme un étage mobile na monisa nga boye pasi mutu pasi do wana mobile te comme un étage ateka la wenza bayaka. Bon, vous comprendre maman vraiment le bail le loi se déchaîner pour ana pour ça soutien ya bana poto bino bana Paris bino bana Londres bino bana Belgique o ACP na maman pour maman zambinga bo moni yo vanda so atele meza dégâts donc oza pour ça maman aye na ye maman lingi na ya tika na vanda na ya bokola bana na kimia oza pour ça critère mobile ndé bon na pour ça ka mobile moko ya bien kaka o mona na ka ya bien et ça ngolo te mobile nyoso ata aza mukuse aza mulai aza munini aza muke nyoso zaka mobile étage ya obundisa ete étage mobile mutu pasi basi ebele basi ni alingaka ya bandumba alingaka bana ndaku te akotaka mabala na hotel comme ni étage ateka la wenza bayaka mobile na soko tiena mutu otiene makambo. Voilà maman lobi na ye étage limbisa biso mais maman na posa sa foyer na ye maman za na posa tika na ye vie o aza na posa penza ya mobile moko ya sérieux bino bato sérieux o bolanda grâce numbi la diva maman pesi na point de vue na ye na ebite so bo contredire ye na nini ana posa avanda pa bimana ndaku na ye aza na posa te oya ye oya keite alingi na ye vie na ye changer aza na bande kunanga bo comprendre ambiance ezoleka ana kati ya quartier Mopono ba o ba yeba Mopono ba oyo ba yo kaka Mopono na Kinshasa bomona ke quartier Mopono yango ba mama ba vivara boye bana bolingo entre bango ba vandara entre bango malgré musala na bango o ba sala réseau lesa bango ezolatisa bango babona bango ko senga ba préférer na bango musala honnête mama oto pesa point de vue na lobi soki mutu moko lela bimia bala ye a obala na ye ya robala na bino bat bolanda bo sepe na en tout cas bo contacter numéro ne yango oko bande sou numéro na nga 089 68 79 769. Donc, à mon atteinte na vandi boy, c'est na telemi. Passa mon atteinte. Ah, mon langa. Aïe, mobile. Aïe, aïe. Na ebisi bino makambo za papa zumwasi. Yaka no ki po ma bébé tacha suka. Bébé ngambe. Eta jola mobile nde ya mutu pasi. Mobile nde na kangi voilà.
tozo tambola mwa mukie tozwa pe ba image ya ba mama ya Mopono. Ah bon, mona naza vraiment na kati ya quartier Mopono, bana Paris, bana Bruxelles, partout. Bana bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Na wana ka pasi na boki. Pasi lisu ya nini? Pasi ya vie na mene za ngai te. Pasi ya vie siko lingi osala neti ndeni po passer sila. Na lingi na sala na teka mobongo na fa na place bien na fanda. Yo pasi yo longwe ate yo vandika seko sepeli na awa. Na sepeli na awa te, nde place okende za te. Place okende za te Okoki osenga lisungi na ndenge ni bat basunga yo. Lisungi na sengi kaka popi ndani gouvernement ye banano biso bato tokufela mibali batika be rupangu te eloko te na panzana na bana lokola mbinjo kisasa mobimbi. Na eloko ya lobi eza te oyo ezalaki kaka wana na lobi sili. Maman lobi pasi ezali bato bakoko sunga ye bazali. J'espère oya mutema ne etuti akoki kosunga mama. Voilà. Aokufa na bana mobali. Na mona de pasi balobaka pasi. Mobali akufa. Famille mobali babwaka babengana na bana na lupangu. Tozomona ka ba pasi. Vanti na quartier yo yeka na quartier oyo ya Mopono. Ezate. Bande kona ka baningi bana ka bafana banda kona bango te. Bango ba mususu bakenda lufu, ba mususu bakota Angola. Yango ngala kima na ngala yeko kana kotu. Voilà, maman pesi point de vue na ye, maman lobi oyo ezo déranger mobali akufa yango a se retrouver na bande kona biso awa ya Mopono o basala musala o bino boyebi. O bino bolingaka na ebité quoi. Voilà, tozo tambola potozo apenza ba point de vue ya bato bazebele na Mopono. Ah ezakaka batpe batekaka ba débris ba vie na bombo mona ba fufu ezawa, nazo mona ba tomate, ba maki. En tout cas mutafu, fufu. Voilà, maman na biso azoteka fufu, maman bonjour. Bonjour. Pauline, ambiance le kaka awa na quartier Mopono zande. Bana poto baebeli quartier oyo bote karate baebeli on na musala obino bosala musala butu mais to moni bino na moi bo chichi bilo na bino boteka donc bato ba oza curieux bayeba musala oyo yozo sala. Musala na osala oyo nateka fufu, nateka biloko mike pona lesa bana nga po pasi eleki. So pona pasi te na koteka ngo te. Zomona. To sala ngo po pasi eleki pona bana basunga. Kufutela bana klasi, kolia na bango, kolata na bango yango to tiebo po bana basu. À part ezoleka quand même bien. Moi muke tala kaka. Mboka ngo marge pas ezali mais to vivre kaka moi muke wana kaka. Oko osenga soutien to oko ozana osenga bato basu. Na lobi boye de biso to lembi koteka fufu to lembi koteka makayabu na balabala. Olembi pe koteka. Kama kayabu yango na sa plateau. Makayabu yango na sa plateau. Bati ba ede biso bati ne so mwa mike biso pe tozo tamwa nguya pe. Ba nde se côté la bino bongo botika ngo tata lelo batie o maboko. Ata mutu mo wa bimi lelo bengi na numéro oyo pesi mo na poto moko abengisi yo tapi yo mbongo o sala ngo kapwe côté bino na. Ponga ekota na ngonga te. Ozasi ozo vaccin ngo te. Bato bazo ba vaccin ngo baza mais bato tout bazo ba vaccin ngo te. Nazo nga pe vaccin ngo te pe ekota nga pe te po pe la sepela ngo pe te. Sepela ngo to sala ka point. Ngamo ka suka. Voilà, naebi ke bo sepeli ebele madame vraiment wana la patronne. Maman vraiment maman ya bane belé na ebité sona lo bani likolo ya merci le quoi merci suka na ngoka wane conclusion so merci beaucoup à toi madame o ya futara bat na héros zu ate kanda te Congo dialogue tozo futama na héros eloko wana ndezo boma et ça passe ti na suka na ebité sona lo banini na www.congodialogue.com hein oh vraiment et engagé vraiment la diva o ya bino grâce numbi ya mbinga. Grâce à nous, la diva na habité au boya, a milaneka acide, pour l'homme sort ça les attes sur boye l'euro. L'euro boye sur boyango. Donc, ba pesongo sur coca. Oh, va Francine Ngembe. Wabi Francine Ngembe, moi, popi à mon colo. Aux yeux, puis Francine Ngembe, madame, respect. Respect na ba téléspectateurs, on a tout. Ba, oba comme il a sur WhatsApp, Facebook. Na habité son alobani. Merci beaucoup. En tout cas, Lilas Meta depuis Paris, na bosani ote Christian Maël moté ma Lilas Meta. Dans so bino bozana pour no baby ça foyer ba tout foyer Lilas Meta Maël bo baby ça té.
po babalana na bango ayi dommage. Guilain Soumaïdi, merci beaucoup. La grande famille à Congo Dialogue, je vous love grave. Il faut toujours connecter na Congo Dialogue. Prochainement, vous avez un point de vue, il y a qui tapent au sol, na ba chege, boye ba pe ambiance na quartier ba chege, les loto qui na quartier mon pono. Pour mon bino mo quartier mon pono ndenge za la ba bimisablo na bomba tekaka ba o bazaki na posa ko loba ba lobby ba to baza posa lisungi bo sunga bango ba o pe ba pesi ba numéro na bango contact bo contacter bango na numéro wana neti mama na biso ya mbinga na ebite so ya bongo ozwa yo na poto azate ane na Kishasa donc bo benga e ça le vrai bien na biko yo lukanga mbangu ai sanga niveau kodo ya zui. Merci beaucoup, restez branchés. Ciao. congodialogue.com